Alors, bon, je dis préparons-nous pour le mariage ensemble, suivant ma Mélianit. Quand on est sabino, quand on a tamboli, on a tambola pambate. Si on a tamboli, il faut qu'on ait lembo. Il y a côté na tambola. Qui ne boit pas tout ça que émission la préparons-nous pour le mariage. Émission émission éducative, émission pour édifier bateau belé. Nous dans le baka de Bible, on donne ce qu'on a. Donc, on a opé ça bateau kaka. Oyo ezali. Quand je dis on donne ce qu'on a et le but est que n'a pas ça kaka oyo nga naza nango te. L'émission pour le mariage doit ba que émission ezaka ouvert. Bon excusez-moi pour la balunette parce que Congo Kinshasa a toi dans moyeza makasi moko donc yango bomo ke na balunette boza la choquer tendenge ka bolo bakalo bakamona kaka o salbe émission wala ti balunette hein ba reproche na bino ndenge zalaka en tout cas bolimbisanga nazongi se balunette par rapport ya moyi eza makasi tant on compte na kati ya salle na longa balunette na ngai. Dès qu'on a une émission pour le mariage, c'est une émission éducative. Il y a seulement la botamaka, moi na koli, à Bali, à Kenanda kwa libala. Donc pour nous préciser, tous en akatia bondal. Dans akatia bondal, na ko yamba mutu o to sa émission lelo, une grande dame maman o to sa émission lelo, bossi bo mona epé déjà na ba émission nga mususu déjà. O na sala ki na sa ki na ye émission mususu auparavant. Ta bo mo elong na ye boko ye baye. Il y a solo to ba ke mariage ezalaka, on se marie c'est vrai, mais to bo ça na pété que tant to ba la rappel liwape ezalaka. Koku fela ezalaka. Divorce pe ezalaka. Mais lelo to solo la concernant veuvage. Lelo to solo makambo etali ba veuve. Ne na bi qu'on donne ce qu'on a, na cause te mutu moza marié. So ane makambo mutu o akufela mobile bi o akufela mwasa ko yeba ko expliquer ngote. Alors lelo na yekota la maman Germaine Sakombi po ya za veuve aza mieux placé à ko expliquer mutu tango za la veuve tango za kina libala na tango komi veuve atikali na bana batika ba orphelin toko sola par rapport à ba comportement après le mariage tango mutu ko mara veuve comportement vis-à-vis à batu comportement vis-à-vis à belle famille n'engue pas se comporter na veuve atikali n'engue pas se comporter na ba orphelin oyo batikali. Alors je ne peux que m'arrêter là pour moi ça ba détail exact dans une église ya maman Germaine église ezali awa maman mutako pesa ba détail parce que yé aza veuve atikali pe na ba orphelin donc tolanda maman Germaine. Dans la église à maman Germaine à Bondal. La fois passée, dans cette émission, on a présenté une église de Messet Francisco, mon église, Yangoyo. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? Take a look at me. I'm creating from outer space. See it in my face. Solar system just ain't mine. And everywhere you people go, manifestation and destruction, it ain't my game. Completely insane, and
so your game is over now. Space invaders. Ok. Maman Nicky, s'il vous plaît. Applaudissez Maman Nicky qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez Maman Nicky qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là, vous la voyez ici, vous allez sortir de la ville. Vous allez sortir le plat de Maman Nicky ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Ouvrez le repas. Merci. Nde na otemisa bino tout à l'heure ke nazalaki libanda sikoyo nakota na kati église ya Maman Germaine mpona tosoa suna mama nde nalobaka on donne ce qu'on a oyo tosoa lelo moi je le pas donc faut kaka mama nde apesa bino oyo aza nango ndenge nayebisa bino tout à l'heure ke mama moto aza bien placé mpona koexplike yango pourquoi nalobi makambo etali vave parce que on donne ce qu'on a comme j'ai toujours l'habitude de le dire on donne ce qu'on a donc makambo lelo mama nde apesa bino yango parce que ye nde ana kati ya situation wana aexplike biso ndenge ntango mwasi azalaka na mobali ndenge bavivaka na ye ntango mwasi akomaka veuve comportement ya bato baninga to ya famille na ye to ya belle famille ndeni base comportaka vis-à-vis ya veuve ndenge nini base comportaka vis-à-vis ya baorphelin. Bonjour maman. Bonjour maman. nayebi te mama koyambanga oyo ya lelo boye eza mpona lelo okomi moto losambo ebele ou bien kala mpo ozalaka boye mama sympathie oyo est-ce que depuis toujours. Est-ce que à l'époque ya papa c'est oko ya manga ndo ya manga lelo? Oh, tu na maman na ngati. Na bana bango depuis. Ah ya solo? Depuis 93. Donc église ezalaka depuis? Depuis oui. Depuis papa bongaki motema et puis topesi ndako na Nzambe. Ekomi ya Nzambe siko. Ah d'accord. En tout cas merci maman pour la sympathie hein ndenge ozo ya manga. Oh ben ça la biso eza ndenge wana. Musala esengi ndenge wana. Voilà, toza na bato bautaka bipai na bipai ba riche na ba pauvre. Alors toza l'église bras ouvert pour tout le monde. C'est ça l'église. Rassemblement bato nyonso. D'accord. Maman nakanisi lelo na ye kotala yo la fois passée tosololaki ba comportement ya mwasi na kati ya ndako so aza na mobali oyo asimbaka bisimba simba. Émission ezalaki très riche parce que bato basepelaki nango bato ebele base retrouvaki na kati ya émission. Alors c'était au mois de décembre là toza na mois de mars ndenge na ye lisusu na bite na ozonga te fona kuta na so na mama ndenge na bengaki mpona kosala émission oyo mama parce que c'est vrai que tout cela toujours nous parlons toujours sur les mariages ok le mariage ezalaka à bonheur te moto azalaka na esengo soki aza mobali et tout mais c'est pour soki mobali akufi osola mokie na bato soki mobali aza lisusu te aza te ke boboyani te akufi comportement ya bato vis-à-vis ya veuve neti yo ndenge oza botiske oza veuve mama Absolument. comportement ya famille na yo vis-à-vis na yo ya bacamarade bami surtout ya belle famille parce qu'on a un problème on est à belle famille. C'est ça. En tout cas merci mingi parce que sujet oyo bato mingi balinga koaffronte yango te oyo eza eloko ezolekana mingi na kati ya Afrique mpe na mboka na biso oyebi mingi même bible ezoreconnaître que baveuve na baorphelin église ebosana bango te mpe bato babosana bango te. Pourquoi? Parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes.
souvent les hommes partent avant. On ne dit pas les veuves, mais on dit les veuves. Ils restent. Tous on a bango, tous on a fait bana bango. Oyebi na kati ya libala ta osali ndenge olobaki tovandi malamu tosepelani na mobali tout ça. Mais un jour, la mort peut arriver. Bon, la mort peut arriver dans la vieillesse, la mort peut arriver dans les temps moyens, comme 65 ans, 70 ans, 70 ans. La mort peut arriver aussi prématurément, dans la trentaine. Parce que tu es jeune veuve, 3 ans, 4 ans, accident. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce qui se passe généralement. Toujours déplorer ça, makambo eza na kati ya liwa. Premièrement, ce qui mobile Koufi, la veuve qui est la victime, qui est blessée d'abord intérieurement, elle est encore blessée extérieurement. Je m'explique. Parce que c'est elle qui vivait avec l'homme. C'est elle qui perd. C'est elle qui a vraiment senti cette déchirure. D'abord, elle souffre parce qu'elle a perdu le mobile naïe, katabana naïe, chéri naïe, a souffrir dans katamtema naïe, base. Mais on dirait bah belle famille, bah qui pas comme kabouana té, bah on se comprend que le créer bah mitif. On dit que azalaka moi c'est ma bé, azalaka boisoli on va parce que toi azalanda on a été, azalaka kabate. Maintenant, au lieu de la consoler, bah qui c'est sous mikumba ya ba jugement. Bah qui passe le gola passe. Douleur le gola malheur. Voilà, douleur le gola malheur. Ouais. Et puis mingi ezalaka té au basi ça tamatanga. C'est à l'instant même où elle pleure, à l'instant où elle souffre, quand ça va tout tiens mon tourne assez, ça ma coutume, toujours le bapon matanga ma païen, matanga ma chrétien, n'était vu sur ma coca pour ça la route parce qu'il y a beaucoup, ma sa chrétienne, tu vois. Mais bon, toujours mon mais il y a des matins à un moment où il y a des matins à tabac la chrétien, ça se passe toujours comme ça, le baquet. Coutume mais coutume rien ne peut changer, coutume mais non. Il faut refuser. Sur les chrétiens, au Salamatanga, selon les rites coutumiers, il faut refuser. Premièrement, sur la talingwanda, yo chrétien au la talingwanda té. La bilamba qui a ndegeni notamba bakolongulu non. Vous comprenez? Moi c'est chrétien que ça m'a ndengwana té. O bakato suki, o baskoloma ya kalamu. O balongole matiti nyonso mbala tiki na nzoto pone biba kuti moko bangala basemi kilanga ta bazo kufela mbali bamemi bango na kalamu 4h du matin basikoli bango ma ya salite wana balongole bilamba na bango nyonso wala taki balati bilamba sik balongole ba poil nyonso ya nzoto mama o ndeko na biso simbaki ba poil wana il faut ya sike bima po mbali biso tango ya kuta sika moto akomi lokwa ngulu baba bolie na makala donc après balais n'importe quoi mais ce sont des choses diaboliques. C'est comme le bel ami mis comportement tant vous avez voulu battre tout à l'heure na kata ki maloba ndenge bato ba se comporte taka pour aimer quoi ça fait partie ba seme ki ndenge ba ya kotuka mutu kufeli ndenge lobi ya ba seme ki ya ba famille ba bien te ba famille nyonso ba zaka mabete ba famille musu ba calme ba honorer veuve ba simba ete ba toucher ete mais il y a de ces familles surtout ba marche longue ba cousine ba faut aller là que ba la mte il faut aller là yo ofandi oleki mpaka pamba il est là. Des choses comme ça, invraisemblables. Vous ne connaissez pas la douleur. Mais il y a des gens qui bien, qui peut bien témoigner par lundi, 3, 4 mois après, un an après. Pourquoi? Douleur qui est intense. Mobile akufika abo malade moke ya une semaine batanga na matanga baye koyaka bayaki matanga kondi papa balongoli mama wana na ndako balalisi na garage na bana
bana ndeko na wana siko baseki basemeki kaka semeki bauti mboka balobi yo so bandi mingi na ndako sikoyo okende na garage ezanga porte ezanga nini osilanteke mobali ya kofi nani kutu bakundi ye te basi bakundi ye sikoyo ntango bakati makambo balobi yo bima na ndako ya monene kende olala na garage na bandi bango batikeli na ndako ya monene babandi kojour na biloko balera ndenge balingi bango kuna loboko na litama. Imagine toi cette femme là ntango soki ayaka aza kosambela te alingaki koresiste ndenge nini amona ndenge azalaki na echelon moko monene boye bakitisi mbala moko bala bazokende klase bakende susi te minéral bafutaka te de compte final ya mobali bakamati akovivre ndenge nini c'est quoi tozoenseigner na voilà siko faut koswa na bato wana adressez-vous na basemeki wana base comportaka bongo ile comme ça nga bomona basemeki yango bango pe baza basi baza pe na ba belle famille bango mais baza kolinga ko nyukola ka base ba frère na bango c'est comme si j'oublie que bankambo ekomeli mwasi oyo koki pe ko komela pe alors maman ko s'adresser na bango et bisa bango nini po yo lekeli wana kasi ne touchez pas à la veuve et à l'orphelin et c'est biblique. Tout le monde s'en makambo wana za déjà la malédiction parce que ata soki omoni yango lelo te komona yango na kati ya bana na plus tard. Alors c'est très important bosala keba soki bondeko na bino akufeli mwasi mobali bonyokola ye parce que makambo ekomeli ye wana boyo mpe bakosala kote okokende okopeyaka plus tard le salaire du péché c'est la mort c'est quand on la cherche ozomona tozoloba na basemiki nyonso mwasi wana bozonyokola wana asalelaki ata bolamu mokolo moko te boliaki mpana ye te alatisa bino te amoki azala mauvaise mais on voit que quand même il y a des gens qui raisonnent omonaka bato mosusu bakotelema bino kotika ye to asalisa biso aza boye bakandi kojuge yo selon makambo ovivaki na mobali na yo mais to biso par exemple biso bachrétienne tozali exemple na babiloko nyonso wana pourquoi parce que il faut déjà biso moko tolakisaka baexemple kovanda malamu na bato tozala malamu na bato ntango toza na bomoi omoni parce que basi mosusu baka très méchante soki aza na libala na akipaka basemeki te abengana babokilo abengana basemeki alors bato ya ndenge wana bakanelaka kaka mokolo papa kokufa moto ya ndenge wana yozela bazobenga ta liwa ya nokinoki nani akolobela ye nani wana atala bandeko na bakamali babie alekaki mpe mabe tika basala ebongo ozomona ngo totera basi bazala bien ndongo tera boye bamama na église donc comment kotera bango boboto wana bozala malamu na kati ya libala botoba basemeki po lelo so mobali akufi basemeki baya konyokolo donc parmi bamateya oyo tera na église oteraka bamama toteraka nyonso mama bango moko baza témoin ngai nazali awa mobali nanga atikaka kaka yaya na ye moko ya mwasi wana ayaka na église awa mais kedi nyonso wana pele aya jeudi aya bamonaka etilelo ça fait 5 ans papa semeki na ye tata mwasi ya bana aza na nyonso aza na bandako aza na bani mais azolanda ngai mpona moto na bati mwa kitoko ya pembe boye bimi wana ye te mpona moto na moni mwasi mwa kitoko boye na bati mwa ya monene lelo aza na maladi lelo aza na maladi aza mokolo aza mokolo ya papa Sakomi alanda nga ti lelo mpona bolamu bolamu no elekaki ebele mais il y a déjà ta bolamu eza ebele eloko mona remarkaka komona okokosala na yo mpe bolamu mama osali bolamu osalaka na yo mpe meme kosaka mabe kaka moko omona bolamu mabe batie na motema eza bongo bamingi balobaka ndenge wana mais ye en tout cas malgré que nazaka pas toujours gentil te des fois naza kogangela des fois naza mais bayebi na famille na ye mobimba na bana na ye mobimba soki kaka asali likambo ya mabe baye kobengela ye semeki na ye ngai sikoyo bika toke kobenga mama Germaine natiki naosala suku pourquoi parce que na impacta vie na ye nasokipaka na ye ntango apasi nazalaki ntango abaladi nazalaki ntango azobungisa bana nazalaki ntango azobungisi mobali ne nazalaki na encadra ye tu vois maintenant l'attachement wana akotika yo te attendez papa ça fait 5 ans il y a une reconnaissance maman azana reconnaissance c'est pourquoi je te dire que c'est pas tout le monde bato mosusu oyo ya pembeni babwakisanga baboya mais ye ayebi na yebi valeur ya mwasi oyebi mpe na kobwakisa bongo tolobani
Ça va me souvenir d'ailleurs. Maman, Va me souvenir n'importe quoi. Mais il y a bien moi Valère moi sauter na fanda na. Ok, maman. Il y a toujours des exceptions dans la règle. Exact. Alors, na battu surtout ba la biso na kasi boyoki makambo o maman alobi, mais na osanga na cameraman na biso affaire passer biso na maman la moni sa na ngaya ya la providence misa mona lingami na lala na ona mkana ngo. Nde kutu na zabo na eka pona 17 jours mais ba coup de feeling zo la ndanga na mona ka mikolo koka. Na kende maleka ba soso na kisu ba tanta ba oto sa su pona boye voyage on habite za nene nzambe ka batela biso kaka. Nena biso na kati mbo ko me kalate na zo zonga na ngai. Nazo senga na cameraman na biso affaire balancer biso publicité moi service traiteur de la décoration la providence excusez-moi comme ça tu vas répondre sous na maman tu continuer sur na maman à expliquer biso ndenge nini ba orphelin ba vivaka après avoir compris papa na bango. Donc total la service traiteur de décoration la providence il y a maman Elianite. Space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Where do I belong? Can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. See it in my face. Solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction, it ain't my game. Completely insane, and so your game is over now. Space Germaine. Oui. Oui, balabaka mutu. Ami lingara, nenga na mi lingara, nena lingara msala ngala providence. Loba na publicité na ngo teleka mona ondengeni. En tout cas, ndenge dayoka sango na yo. Ndenge na mona na internet, aza likolo.
félicitations. Ah, merci. Grâce à Nzambe. Nzambe. Présentaka kasi ngolo Nzambe zo accompagner yo na msala na yo. Yango ezolukelo ba marché pe ozokende likolo. Nzambe afungola lisubi ke koleka wana. Ah, fungola be kala tena obanda. Ah, banda comme ça bakia ba ibele. Faut ça prière, moni. Oui, tu as prière pe Nzambe osunga. En tout cas, dans le botali wana za service traiteur de décoration la Providence né na lobaka mariage, baptême, anniversaire, ba banque, ba conférence, en tout cas, vous hésitez te contacter nga Mamélia ni tout. Numéro de téléphone ngeza on affiché kanango sur internet, au BT service traiteur de décoration la Providence, au komona ba mariage témoin ezali ozu coup de fil au bengi partout au Kinara, partout même à Kinshasa ba botalo link na sa major à Kinshasa na kosela la yo sans problème. Maman, revenons au mouton de balobaka hein? Oui. Voilà. Bato azotala yo tant que aussi cette émission tant bakotala bakobenga baba maman Germaine a expliqué mais mutu muso zonga a expliqué na place na yo soki penzanga na yaki poto na to solo la eza période mo boto mona ki mama za suna ndako est-ce que ndako ndengo bimaki ezali kaka ba semeki mutu basako bimana ndako ndenge ba mesana ko nyokola batu ou bien te pana kutozaki kutu papa kufa zaki nano. Ah, on a pas zaki nano problème moko juridique. Ah, d'accord. On a papa zano vivant. Ah, ok. Bah nous avons sur papa ah, papa zaki na nano. Oui, yango ko de me pesa ba souci yango na emema e. Hospital peliwa muta mesana ki la luxe na yetu. Mesana ki na façon ba salela ki yango forme hein. Naki malamuté. Yango pesa ki ba souci ti anitikaki. Yango mais nazalaki mais parmi ba ndako na o mususu papa tikela ki ba semaine ki pe ba bengana ki na bati. Oui, puis c'est pour ça que nous voulons enseigner aux femmes. Il y a des droits là-bas. Exact, maman, voilà. On a perdu le lobby. Parce que c'est mingi. Il y a des droits là-bas. Oui, puis maman, ceux qui ont bali, ils ont mis kanda na yo. Il y a surtout il y a commune. Parce que les balles à coutumier, à moins que ça les balles à mariage coutumier. Comment dire papa puis accoutumé on a OK dans la commune légalisée et comme mariage civil. OK. C'est OK. Ce que ça les autres ça les déjà mariage coutumier dans il y a civil hein, le civil. En tout cas, on a protégé. Si que tant qu'on a protégé, mutu moko ta ko simba yo na simba biloko na. Parce que bana ah dans mboka na biso ko ngoma moza sur la balandelaka ah balandelaka peut-être ko sali mariage civil tout le ko simba o tout ça papa tie na yo ba onyo so boto la bango biloko eza ba oyo basalaka peut-être kaka coutumier pe ba légaliser ngote ou bien basalaka coutumier ka pamba ou bien yaka to fanda do moni ba boto la bango biloko nyonso ba maja yo bien kasi baba biso toujours te ba tunyo so yebi ba terme nyonso biso ka talité na yo na yo mo mutu naki ba mama Germaine na tina ki mama sakomi na mo na to yaka to fanda yo po yebi comment biso to terre tina bazamba to terre tina ba banzalemba alors il faut s'adapter tous les langages tous les mots masola kati po oui je bi masola kati bilo tout ba masola kati to bilo ko na bino ya ko en couple na poto en couple sans mariage cohabitation sans mariage ne yango pe bisaka makambo bon maman oya biso poto tika na to na ah wa pe comme ya en couple mingi en couple ka to vandi ka ya to fanda ya to vanda c'est ma ya to vanda bo tika o les bien alias ndé soki mokololi kamaka pa ba famille pe ba yebiti abi abalaka na ba limite ça abalaka na ete bengana yo na biloko nyonso malgré que les enfants sont héritiers ba biso batata moi to gérer bana ba to pesa bango pour que la famille n'a que 12,5% dans le code de la famille. Vous voyez, oui. C'est d'abord les enfants. Vous voyez, moi c'est 12,5, bana 12,5 et dans les familles en bas 12,5, bana 75%. Mais si quoi sur le mariage na yo, ils ont la communauté des biens. Yo moi c'est aux directement les fruitières, ils ont 50%. C'est-à-dire quoi moi c'est des azana biloko mingi koleka. Azolela sima bana pe azana ya yepa moi sinon c'est pas yeba soko yebite bakobotolo biloko pe le bien biloko mokili kende ante la linza non faut pas se laisser faire faut pas se laisser faire faut connaître ses droits des droits et un avocat qui suit tes droits parce que maintenant oyebi sikoyo moi c'est à comme na nani na auteur moko bazo défendre moi c'est ma casse na makambo ya violence faite à la femme basi ba comme na avocat même ya gratuit
Oui. na ba droit de l'homme wana oke kaka olobi problème na ngai nazalaki boye nabalaki boye bakokotela yo sans kofuta bango soki ntango bakozongisela biloko yo moko otalela bango quelque chose alors il faut basi nyonso balamuka base défendre baloba te otika oyo boma bino pamba wana eza bazobanga bafamille nazwi biloko na récupéré bakoya koboma bana bakoya kolia bana yo kimele pa yesu na biblia ya kutu balobi veuve moko azali kolanda juge mikolo nyonso fais-moi justice ti juge alobi mpona makelele ya mwasi wana nasalele justice tu vois donc c'est normal c'est normal tokende kolukaka badoa na biso epai ya bajustice epai ya bajuge moi ça le matin nakoloba bakolia bino te kimele pa yesu sambela makila yesu kofinika yo bakolia yo te parce que ça droit na yo alors maman ko négliger droit na yo te bundela biloko ya papa ya bana na yo tika bana na yo d'abord na yo po bozala moto adéranger bino te na liwa elo mo ekamusanga mama okomona mobali akufi babotoli biloko babengani mwasi babosani même ke bana baza ya bango babengani pe na bana okoloba nini na bato baza na bacomportement wana sikoyo eza mawa mingi parce que mama libisa bato mosusu bazosazela par rapport ya baémission boye nde tozosala ezosala bango ka mwa soni nasala boye ndenge nini bobengani mwasi bozwi biloko ya papa ya bana wana na bana mpe bobengani bango finalement place ya baorphelin eza nini place ya orphelin eza nini wana eza méchanceté mama eza lokoso babosani ke bana wana eza richesse ntango bana wana bana ndenge wana mpe bakarejete baka bana moko beni nzambe apambole bango mokolo mosusu ntango biloko wana ekosila bango bakomi bakonzi sikoyo bino bozangi eloko ntango banda kobala bango bakoya kobenga bino mpo oya kozwaka dote bakoya kobenga bino mpo bozwa bambongo si boyoka soni boyoka kaka kosenga bapardon kosala yango te eza malamu te bana wana makila ndeko na bino alors il faut pas rejeter les orphelins il faut même pas rejeter la veuve comment qu'elle soit une veuve qui était volage mabe ou bien une veuve qui n'était pas responsable eza kosalisa bino te mais bana eza makila eza trésor eza richesse mpe eza makila ndeko na bino il faut jamais les rejeter oyebi na beta lisolo moko mama nde toloba makambo ya baveuve kuna na france epai tozalaka eza na mobali moko akufaki ndenge akufaki wana avant akufa asombaki ndako bavandi ndako una ne na mwasi na yo biso makambo na biso apoto eza mambo bacrédit yo oza mwana kishasa mwana mpe mwana poto oyebi yango bien oyebi ke mama bazwi ndako na crédit une année kaka mobali abeli te ndenge ezalaka kaka par malchance mort subite kaka ezwi akufi mama pendant ke ebema mobali eza na morgue ndeko ya mobali aye ayebisi mwasi pesa bapapie ya ndako mwasi esika azalaki abi kolukaka makambo lelo bokozwa bapapie ya ndako abiki ndako eza ya nini ya crédit bango bayebi te pesa bapapie ya ndako mwasi azwi bapapie ya ndako asimbi pesa bapapie ya voiture mwasi apesi mama oyebi ntango kaka azwi apesi kaka semekine kaka boye atala kaka boye kombo eza nango monsieur madame atala bo crédit ata bovati crédit azwi yango ya bwaki akende atikala azongosa matanga ndeko netaki ake libela moi lokoso ça omoni crédit wana esika kokozongisa akoka te voilà pourquoi boyaki ya bando yango quelque part makambo na biso poto ezaka moi bien poto bato bacrédit en plus biso toza na moi chance moke na poto soki bobalani ke boza marié en tout cas basemeki moni kovanda mpe na mboka ane ezochanger mpe mentalité makambo basemeki mpenza ayaki aya kobotela boye eza te bamosusu babengeli na polise abia nakendaki na malili mobali ake na malili to construire yo ya kodétruire ngai nayebi na moto alobi ngai soki kaka mobali na ngai akufi basemeki bameki naki na la polise ababengala bango eza pays de droit mais na biso mpe ebandi kokoma bakomi koprotéger mwasi makasi babiloko ya violence faite à la femme tout est compris. Ce n'est pas seulement violer les femmes. Il y a aussi les droits de la veuve. Il y a aussi les droits de l'orphelin. Nous sommes en besoin de défendre nos cases. C'est seulement la femme elle-même, si elle n'accuse pas. Ce qui est profond, mais si vous avez aucun l'État, et même maintenant, moi, je suis banda, je suis héritier. Ce qui est bien,
boboyi kopesa héritage na bino na bana ya papa balibanda bana libanda soki bafundi bino bakobota donc on a loi va voter Nicolas ezali y a pas d'enfant naturel ezalaka depuis kala y a pas d'enfant naturel donc na bana ya papa balibanda ba reconnaître ntango aza na bomoyo bokola kolalaka bango mpe bana droit ya héritage donc c'est pourquoi il faut faire attention ngana yebi famille moko bana ya mariage baboyaki bandeko na bango bademi frère bango bale bambongo bateki bandako sikoyo oyo batikalaki nango bana wana bake kofunda bango mais awa tozoloba bango babotoli babozi na bango nyonso bapesi na bana wana bana libanda mpo bango balebi bosi bojouir na boyo boteki na oyo bofandaki bambula ekoki sikoyo bino bofanda libanda bango wana bajouir na biloko na bino siko alors loi awa ekomi mpenza matata mwasi akomi protégé mais mariage civil alors conseiller ba nyonso ba se limitera que non ba salinga présentation esili non les vont perdre après tout oui maman mariage civil de sécurité ya mwasi na bana même biso na poto sécurité église eza accompagnement ya nzambe eza spirituel coutumier ezali famille efandi bayebani mais kaka soki osali mpe coutumier oke na famille na ndambo famille na commune bo témoigner que bo sala ki bo légaliser coutumier wana et comme pe civil ezo salem OK ezo salem alors on conseille na bana basi bakota mabala bikota kota te akato fanda bakobenga no lokwa saki ya poubelle ba tieli banda okubima na eloko te oko revendiquer wapi alors il faut avant ko banta pe ko bota pamba te kota na malade ko bata ko bota sino ko bima na mikumba na yo oke ko telengana zela no mobali abala yo mariage ya solo coutumier civil ce qui peut lingi ko sala religieux parce que sambelaka ba sambeleli yo mais le vrai mariage légal c'est celui de la commune c'est très important pour jouir la sécurité moko pour jouir na kimia na yo na juridique sinon baza na droit ko sala ndenge ba ko sala basi mususu mama au moins ata mususu pe babalani abalani na mobali na tout ça mais au moins ata mususu qui akende classe T mingi mi azo banga akende ko affronter ba avocat kende ko funa na sala bo azo comprendre est-ce que ba mama na bazo talo ko yebisa bango nini pour tout mususu mona nengo lobi ba mama mi ba droit na bango tata mususu moi classe ce qui moi place moi ya muke ayebi nenga ko développer vraiment intelligence na été kende ko luka boye na kota place bona beta porte bo ko expliquer bango ko yebisa bango nini pour na ba ko toujours ko revendiquer ba droit na bango parce que les a droit na ba pour na tali mo snambal tang borandi bo construire le moko boye tang moko akei ba ko botola ça fait mal très mal pourquoi ba ni problème est ça yo a un problème c'est même pas toi qui vas plaider c'est l'avocat qui va plaider toi tu parles tu expliques l'avocat là tout ça qui bona papa na lingala c'est quoi avocat joue matière rien à défendre yo ce n'est même pas toi alors problème est ça tu n'es pas très au téléma ba ko poser ka ba question maman ozaki na mbali boy bobala na date ni comment on est nani et si le fan maintenant c'est l'avocat qui se lève qui plaide pour toi alors il faut pas être complexé faut pas être complexé OK maman c'est quoi na tourner tolobi ba semeki ninga ba ko nyokola basi ya bandeko na ba mais ba semeki parfois ils oublient que neti na mokili ya lelo mokili ya kala c'est vrai que ezalaki mingi mobali moto asalaka ntango azwa na mbongo bazomona kaka kende ko na biso moto asalaka ndeko na biso moto ayaka na mbongo et tout ce qui est vrai parfois moi c'est mosusu pa avandaka na ndako mobali akendaka koluka yaka nango mais lelo mokili échangé mwasi alukaka mobali alukaka namoni aba mama ya biso ebele depuis longtemps mama azoteka maki na ye mama azoteka pondu na ye mama azaka ko contribuer toujours na kati Dubaï bazali ebele mais pourquoi mwasi soki aza na moyen soki mobali akufi famille ya mwasi jamais eyaka ko déranger mobali oyo atikali po abotola biloko mais famille ya mobali kaka eyaka ko déranger mwasi oyo atikali alors famille à moi c'est peut-être que non moi c'est ndeko na biso moi c'est nga za boye aza na bozui to yebi kaza ki akenda ka Dubaï to yebi akenda ka to ba Chine to aza commerçant tout bien aza ki asaka na ministère mo quelque part bien aza ka na bozui koleka mobali na ye alors soki sikoyo moi si wana akufi avant mobali famille ya moi si et ya pe ko revendiquer ba droit ya bien ndeko na bango pour c'est ça la maka famille ya mobali pourquoi pas la famille ya moi si pe ba banda ko sala ndenge wana et comme ko salema
parce que d'abord catégorie ya liboso soki mobali aza moto malamu akoreconnaître ke ndeko na bino aza kosala mbongo voilà biloko na ye biloko na ye yango oyo compte na ye yango oyo bozwi na ye yango oyo. Là c'est le premier cas. Le deuxième cas, l'homme ne donne rien. Il dit de toute façon bozwi na ye eza ngambu na lansaki ye capitale na ngai eza ngai moto apesaki ye akandaki mombongo wana na mbongo na nga. Tu vois, olie apesa biloko alobi atiki bana biloko eza bana na ye. Tu vois, le langage est changé. Mais toujours conseiller na bapapa bazala de bonne foi. Soki oyebi kobalaki mwasi bongo azosala mbongo olingaki ye, cela peut en bon terme na batantine ya bana na yo bakoko ya bana na yo okomati bozwi wana ndambu opesi bango biloko ya mwana atiki yango oyo bilamba yango oyo bambongo yango oyo boye mosusu natikali yango mpona bakoko na bino bakola nango classe ekola. C'est question de s'entendre. eza question kowelela te parce que soki olingaki mwasi na oyo akufi mpenza kosala yango mais soki olingaki ye te nde kosakapale na biloko yanga moko non eza question compréhension. tomonaka mpe bafamille misusu mingimingi omona ata papa akufi ata mama ozalaki bien ndenge ozoloba wana ke nazalaki bien tozomona kesemeki bongo ti lelo azalaka na yo mpo areconnaître kaka parce que bango nyonso bareconnaîtraka na bango te mpo eza na bato mosusu bababi semeki ato sokolema je suis pas contre les semeki mais tozoloba basemeki mpo ezalaka nango ndenge wana kesemeki ato sokole makolo atosali ye ndenge nini mokolo osaleka mabe kaka moko bolamu nyonso esali nini ekenda ma ya retenir kaka mabe alors yo oza na grâce vu oza na semeki ozolanda papa akufi ti lelo en tout cas bravo parce que nde tozovanda ngai émission na ngai econcernaka famille émission na ngai eza émission ya famille voilà moto toza makambo etali famille moto ayebi soki etalanga na situation boye na situation boye basemeki balingi konyokola basemeki na bango makasi omona semeki otiki oyo yo libala moto adérange quoi azate mais yo misu kaka na libala ndeko na yo asombelaki boye asalelaki boye yenda liaka. Mais ce genre de semeki, on en a marre de vous les semeki. On en a marre batu balembi. Biso tozaka boye zo sala musala bazo tinda yonde. Ke loba boye parce que za ko aider batu ebele. Ba semeki na biso to yebi ki ata to sukoli bino makolo. Mususu mama ayebisanga abinanga omoni ata linge to mundela sali pour na kopangusa bébé. Abi omoni bébé. Soko asali basalite na ya sali ba besoin na ye opangusi ye atozu les gens no pangusi bébé atika kana mo odeur moko ya mabe alors c'est meki aza ndenge wana ato sukole makolo ato lambeli ato sali ndenge nini mukolo saleka mabe ka moko bola munisa sali nini abosani basemeki bato balobi balembi mabe eleki parce que omona ye pas za libala na ye avandi muto koya kutungisa ye azate peut-être azaka munoko makasi ya kofinga ba oya esemeki mais misu kaka na mwasa ndekone kaka yango mingi lelo bakomi pe ko bunda oui mingi bakomi pe ko bunda bituma basemeki ya mama donc ndeko mwasi ndeko mobali na mwasa ndekone baswani tango pe mwasa wabisa famille na ye na famille pe ya mwasa kuta pe elomba matata pa ki osa nini ko bunda semeki alors toza bazolo peut-être que konta na kati ya mabala bato on ezaka ka parenthèse parce que émission la mise concerner famille mama okomona famille boto de biloko ne surtout ekenango mais orphelin obatikali to bakesenga bango ta mbongo minerval famille baliko ko reconnaître ta bana te bana bakomi fa na difficulté yo moko vivango est-ce que yo pe comme là pe mengwana ou bien yo le quoi papa zaki na bozui réserve ezalaki pour na otangisa bana tout ça papa qui na grâce tango ye akofi bana nenyo makoli bana sukati la qui na 28 ans nous avons les grâces tous ça wana bana ba kiso wana ba orphelin souté wana des grands orphelins ah oui wana souté c'est ça une grâce mais je parle des petits batikaka non c'est beaucoup de blocs. Faut comme ta charge paye à orphelin de Konabino. C'est ça que je dis, ça c'est la méchanceté. Ça c'est tuer quelqu'un deux fois. Si vous avez de Konabino, moi je suis beaucoup de pays n'a été. Pour y aller dans ça la bola moyen de Konabino. Oui puis pourquoi parce qu'il va s'arranger moi. Ce qui va monter na bon moi de Konabango, il n'y a que moi c'est mingi. Bonanini. Oh yenda za ko konza de Konabiso. Ye balingaki ye yenda za ko commander. La parole tata mobile na ki to monela yo comme vengeance comme jalousie ça c'est pas bon ce qui au respectinga olobi moi soyo de konanga alingaki
nga mpe lokola nalingi ndeko na nga mpe nakorespecte ye yo obandi kotrouble bolingo ya ndeko na yo seke olingaki mpe ndeko na yo te yo nde olingaki mobali ya ndeko na yo kufa otikala konyokola mwasi wana ozomona logique ezali ndeko na yo alingi mwasi na ye yo soki olingi ndeko na yo okolinga oyo ndeko na yo alingaki me ndenge nini ezalaka contraire méchanceté kaka méchanceté yango tozoloba na basemeki batika bozoba mpo soki mwasi wana ezali mpeza bozoba mpo ngani apesaki esengo na ndeko na bino soki okomi ti na age wana azali pete moto akokaki kokufa depuis kala nga mabondeli na nga kolala na se nzambe azopambola ye tozozwa ensemble sikoyo mokolo asukabandi kolia na ye makambo nyonso intimité na ye chambre oyebi makambo nini eleka kuna na chambre te bon sikoyo ekomi mokolo asuka bima akende ozangi eloko non on peut pas voir ça eza kaka banoir nde basalaka makambo ndenge wana mindele okomona biloko ya ndenge wana te mais il faut tochanger toévoluer toévoluer parce que le monde progresse le monde avance biso toka korekile tozonga na bacoutume kobotola koboma avant l'âge omona moto babomi ye kaka mpo batikala na biloko bango bamonaki eloko basalaki eloko te basufraki te mais parce que akende kaka biso totikala kojouir nango ntango kotikala kojouir nango okoprospere te parce que okogaspille oyebi mpasi nini oyo ye amonelaki po asala akokisa empire oyo aza nango famille moko na bandala mama papa akufi na mwasi na bana dehors babengani vraiment fo makambo wana échanger est-ce que vraiment makambo bo biso na niveau poto ça va parce que moto oya ocha mama omoni kutu soki tuboke no cha kutu munoko na nini babengeli kutu police oyebisi bango anyata so ata waya lisolo te en Europe c'est ça mais pour na il faut mama bino mutu bo meka ba mama ko tala ngo pe ekomata na nenga leta ki babeka ko telemela makambo ngo mama mwasi mo pauvre bana bo bengani bango zo sala vulgarisation net le 12 mars to sali conférence mobile toujours maître avocat à Moissi avec le sur les droits de la succession, les droits de la femme. Et ça, c'est ignorance. Parce que les gens qui sont Zamba kita kana kati ya bato. Zamba kita kana kati ya baction kusala. Zamba kita te kitia batiko oh potikele bloc potikele alo tsabango bango bandoto lo kwalo sai ba pharaon ba nini non. C'est par les gens. Alors quand la femme l'a expliqué, a expliqué droit à Moissi, droit à succession. Va comprendre que l'ignorance des oboma bato. C'est comme ça, on a des limites. Et puis, quand on défend le droit, mais on a besoin de dire qu'il y a des gens qui ont combattre, que chasser les démons. Maman, bazo passe là. Bazo passe là testament. Testament, penza boye. Mobile a tiré testament. Il y a pas sur les problèmes. Oh, famille mobile liko. On a coupé les solos, c'est mec qui n'a pas en Belgique, qui m'a dit testament. Pas sur les. Le problème. De quoi mobile à lobby ah. Moutassa koufi papier oye dirigé biso azu testament à personne. La sala rabongo suko batiki testament boke ko pesa moko na notaire. Notaire atikali nango moko atikali na avocat. Ata pasoli wana mosusu eza. Basaka ba photocopie nango. Mais pas ko lande na testament wana parce que c'est ça. Ça peut légiférer ma droit na bango. Maman limisanga na vana o moke peta moteur bat bayokaka. Ah mais tant na date ça m'a la option voyant amplifier. Ah bon. Papa moke o baba ta moteur. Et wana ezali solo to betate ya li solo. Et tant on a télé bana basunga te. Ya solo. Bana ko mutu musu. O changer so maman jamais to maman na. Na maman molimu. Molimo la tinzoto. Abanda tuntuka. Uko mkashende kere bakara tata. Ça dépend. Langue wana no ka bana so balwa même langue na. Non, ils ont même langue te. Kokana mais ils ont même langue te. Ah, d'accord. Bon. Maman, na sepeli mingi na ndemo ya mbaki nga pe na sepeli komona lisusu. Nzamba batela na so nzamba sungi na oya lisusu. Na nga so mboka na biso ti. Na ta biso ka bapa ya. Est-ce que vous avez loba moko ya suka pona mkola lelo pour clôturer l'émission. Voilà, ce que je conseillerais aux femmes, c'est ceci. Tout ce qui est la spiritualité. Tout est barapé badoua na biso, tout est barako ouvrir l'esprit na biso en nous renseignant, en participer à la conférence, participer à la biloko na biso et la badoua na biso basi parce que tout le monde qui basi va souffrir makasi surtout ba veuve na ba orphelin. Or que bazana ba droit na bango papa na bango tika na bango mbali tika
bazaka kubanga pamba o bakubuma biso o botika bakokufa non soki oza na droit na yo liwa kokamata yo te loba soki oyibaki elokwa moto. Alors je dis aux mamans, l'ignorance tue. Ne vous arrêtez pas, ne vous limitez pas à seulement des choses spirituelles. Bo renchérir na makambo moko ya badroit na bino botonisa mutu na bino na mamayeli oza pe na avocat moko pour expliquer yo ce qu'il faut faire. Et je souhaiterais que toutes les veuves se lèvent, combattent pour leurs enfants. Parce que vous avez raison. Dans ma campagne, vous avez koluka. Vous avez droit et vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup. Nakanisi Boyoki Ndenge, maman Alobi, elle a parlé à toutes les femmes. Bon, quand elle a parlé de veuve, c'est vrai, bah veuve Bazali. Oh, peine de baza ba veuve te bazwa déjà mayele na ba o baza déjà ba veuve. O baza ba veuve te bazwa déjà mayele parce que tout moni ba tout musu ba passe ba testament, c'est vrai hein, na lingue Afrique na biso a beaucoup passe la testament mais pas na biso lo kwa mboka biso na mboka mundele kuna makamona et sala makate na bi ki émission na biso ba tala moza bato baza pe a na Kinshasa eza bato a poto internet qui parate muno surtout ko cliquer à côté atali émission na biso na biso no le lote ka poto sur la makamotali ba veuve. Maman a expliqué. Toi, il va rappeler qu'au dialogue, na kati ndoko libala. Tango zana mobile na yo ki boza na bino nanu. Boye ba rappeler ko so masola kati, masola kati penda ya kati wana. Boza ba penda ke non, makam na biso penda eza boye parce que to linga te. Ceux qui kaka mobile ya kofi pour maman pas le bimbel ba kenda avant basi. So kaka liwe ye e bemelo ka mobile ya kei. Oye yaka na sima biso surtout to yebi to kocha mai na munoko te eza vérité za kabongo to yebi ka ke basemeki banyokola kaka basi ya bandeko na bango balingaka babeta bango babenga na bango babotela mwa liputo bandaki kolata mais lelo monde eza ko évoluer makambo eza ko changer et puis na conseiller na bato so mutu fo ba kozaka na avocat na moko personnel tango za likambo ke na za na avocat famille a ko défendre nga s'il faut ko telema s'il faut que telema ko kende ke na za problème telema kende soko za na ndinga Kinshasa kende pa ya avocat baza na bango pe ya gratuit biso ba kutu pe na to na poto to va na mboka mundele mo ma ile fungwa mingi to ebike ba avocat baza na bango malgré ba famille ba ya ka pe ko chaka mo mutu soki ko za pe mala mo ebike tango couple moko boye baza ko se démerder yo pe luka oya ko sala ta 1+ na kati na bango po mukolo moko ko zala to bien bino to boka na bomoyi ngai pe na salaka boye na salaka boye oya ko revendiquer non seulement oya ko revendiquer droit ka so monike mobali a confiance entre nous ça a passé mingi za bien te mingi na ko s'adresser na basemeki na biso surtout ya basi ya mama bali moko ya mobali moko so yebise ke papa yo pe mukolo ko kende mwasi na yo pe omuna pe à comprendre mais ya basi basala ka ona nko balinga comprendre te mais faut ko yeba ke yo za mwasi oza ndako libala oboti bana basi et pas ba ko kende oyebi te tango oza ndako libala to biki nyonso ezalaka rose te tango musu yo mama ba konyo kolote mais mwana nota mususu akoza problème avant tango ba kosala ye ezongisi yo mayele alors te ba kosala nini komi bomusa ndeka babake luka kimena mutu nyonso na ba émission nanga za pona babisa te émission nanga za pona komusa parce que émission nanga eza ya famille et puis na baki émission nanga eza ouvert so mu ko za makambo kitoko ya koloba ko leka na yo mama ye aza na pasteur mais ayebisi bino makambo oyo bozeki nango na posa ya koyoka napesi bino mbote ebele napesi babizu na bato nyonso tout service traiteur de correction la providence na bapersonnel na ngai nyonso nasali bino bagros bizu naza kaka na mwa kobanga nayoki atanta moko eleki kuna na Bruxelles nzela ngo yango mpe na kolekela mais bon nayebi kaka naza ngai ya yesu napesi bino merci pour continuer toujours kotala émission na bino préparons pour le mariage. God bless you, que Dieu vous bénisse. Nzamba nous bénisse bana betu mons. Bye bye. Bye bye. Space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Where do I belong? Can you take me home? S'il vous plaît.
Applaudis toutes la personne qui s'approche des mariés. Take a look Notre secrétaire pour at aller them. servir parce qu'on va I'm the passer tout de suite au alien plat. from outer space. A seed in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station, not destruction, it ain't my game. Completely insane, and so your game is over now.